La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela que nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tous les 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Xile Botelwa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous, nous sommes là. Et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeto. D'accord, Ilonga aye ko confirmer na live moka salaki aye a confirmer que aozalate na saison 4 ya Jekoko. Aye ko confirmer que alongwe aosala soute na Jekoko et puis na saison 4 aozalate tomona yete. Alors na live wana e créa ki moi ba dispute belé, créa ki moi ba polémique, ba tonsus ba meka ki ko finga décor, ba tonsus ba meka ki ko lobela ingratitude na ye, ba te belé ba banda ki pena ko lobela décor. Alors par là toye ko loba nini. Na jija ki bon vraiment na ya ko lobela yango, na ya ko lobela penza comportement ya ba comédien ya ba comédien ya RDC. Na linga ki penza na ya kolobela likambo wana. Alors ezaki na batu musu babande ko commenter, batu musu balobi ah d'accord alongwe na Jekoko atali ata relation o azara nango na mama Kalunga te po biso soto yebi ke mama Kalunga aza marraine ya d'accord Ilonga. Et puis biso nyonso awa toyebi ke Jekoko ezalaka ya mama Kalunga. Est-ce que ezapo mikolo mama Kalunga zo travailler na Belar TV? Est-ce que d'accord bazomani problème na mama Kalunga to eza problème nini? Pour en réalité d'accord akolongwa ka abwete alali ala muki a raisonner alongwa na Jekoko na saison 4 ozalate et puis aye ko annoncer yango na bato aye ko annoncer yango na internet. Est-ce que ezalaki obligé et ezalaki obligatoire d'accord ezalaki obligé ya koya ko sala announcement wana ya koya ko sala annonce wana ke aya ko annoncer na réseaux sociaux ke a ozalate na Jekoko ya saison 4. Est-ce que ezalaki obligé au sala ngo? Alors yango de ba point essentiel o tozo lobela awa lelo na Xile Botelwa TV. Koto peto la litola mukito Mama 2024 Gavker to yelibino solution pour na ba problème ya trompe, fibrome, myome, kyste, règle abondante. Gavker to zalina solution. Yo oyo kota ménopause atana 65 ans na Gavker oko simba mwana ebongo oyo etali si ekima yo kimobali etelemaka bien te awa yo kayango etelemi ebongo oyo etali loposo vergeture babengi nduta olingi okima suki pe mandefu ya pembe benga biso na lombango po awa tozali na solution moko durable ba produit na biso nyonso ezali 100% naturel pe esalemi na ba plante na ba industrie ya Angleterre pe Allemagne. Benga biso na numéro oyo plus 44 74 05 65 35 48. Gavker solution ya santé na yo. Tomoni live moko esalemaki ya ba comédien ya poto. Tomoni papa na biso José de Londres que je salue na papa na biso Apo Firenze noté la bino bestre yango ya live yango boyoka. En tout cas José de Londres azalaki ouvert ya koloba ke non azana ye na ba polémique te na ba théâtre vraiment azana ye mutu moko te ke oya ba polémique qui sont pour qui sont contre mais alingaka Bellevue Kanzi aloba ki na yataki na mai na munoko te alobi na ye oyo ye alingaka alobi pena aza pour mutu te aza pe contre mutu te mais po azala clair ye alingaka Bellevue Kanzi koloba lobela ki yango alobaka on ndenge mo mabeta alobaki on pena ndenge moko ya polémique te po biso to mesana ndeko lukara polémique Congola mesana ko lukara polémique en tout cas ton otie la bino extrait ya live wana boroyoka
pona nga na moni pena de Londres alobaki yango na motema na ye mobimba alobaki yango pona polémique te d'ailleurs alobaki kutu ke non ye azalaka na ye sans polémique ye aza na ye te ke o aza bakuku aza famille libota alobaki azalaka na ye sans polémique mais asepelaka vraiment na musala ya Bellevue Kandi na se nango tomoni pe papa apwa ye pa lobi asepelaka vraiment na Bellevue Kandi kutu so aza na Kisasa atournaka akendaka kolia na restaurant Bellevue abengaka ye yayaka bambisi olingaka eza oya kolia alors nyonso wana réseaux sociaux eziki bino moko boyebi awa na réseaux sociaux ndenge tozalaka boye batu musu baloba bakumisa na bango makambo na bango batu musu baloba bakumisa na bango mais soki kaka batu baye mutu kaka kumisi ka Bellevue ba matière ebimaka ebele batu musu baloba na bango bakumisa na bango likambu mutu musu aya lobi na ya kumisi na bata sila baya bakumisa na bango sila mais soki kaka comédien moka yaki atanga kika kombo Bellevue asepela kika na musala Bellevue encourager ka Bellevue na makambo Bellevue asalaka et créera toujours problème na réseaux sociaux wana pena ba o bolandaka biso boyeba tant toloba boy alors nyonso wana tolobela yango kaka awa na Irsil Botelo ya TV na yango na pesi bino mbote bandeko bolandaka biso bandeko bolingaka biso surtout nga lobaka toujours sur les ambalano ya liboso côté na chaîne na biso au s'abonner au commenter au liker au partager alors partager biso na Facebook partager biso na WhatsApp et puis partager biso na Messenger donc partager biso partout et pas yoa pi bandeko bakozwa mana po balanda émission topé analyse na biso. La famille, quand vous abonnez, kobo sanate activez cloche ya notification. Na lobara cloche ya notification, yangonde kosunga yo prochainement tant tozo yana ba analyse na biso, olanda biso esika nyonso okozala. D'autant tolo besika nyonso veut dire partout oyo kozala, ceux qui ozaka na ba mega na yo, ceux qui ozaka na wifi na yo tant tozo kota analyse ekola ekobimela yo lokola message na téléphone na yo. Alors, activez cloche ya notification pour demain ou après demain benga biso le soute que tozo mona yo soute tozo kota be émission te tozo mona yo te en tout cas pour na ko éviter makambo wana nyonso il faut activer toujours la cloche des notifications. En tout cas, mes dédicaces na maman nangai Madeleine Keita depuis Maroc, nzambalola pambola yo. Mes dédicaces na maman nangai Linda Bukulu ya ba Linda, ba gros bisous. Maman nanga maman Yvonne Princesse Allegria, ma maman chérie, ba gros bisous. Ndeko Chimel Manuel, nazo munaka ba commentaire na omikolo. En tout cas, merci beaucoup. Nzambalola a pambola yo maman Marie-Jeanne Bolokwa, nzamba pambola yo boza ebele famille bota mobimba na pesibino mbote esika bozali nzambalola a pambola bino. To bandananu na premier sujet na biso o torobaki torolobela mibale to bandananu na likambu ya décor ilonga. En tout cas na sepelaki na ndeko moko akomaki na ba commentaire alobi décor oza motema mabe osali yango pe kana ndenge moko ya mabe en réalité eza na mutu mususu autala jekokwana peut-être ka pona yo au monde tozalaka boye mutu na mutu azalaka na ba fan na ye soki oza na posa ya osala likambu moko boye ke o ndenge ezalaka o na ba jekokwana nde basalaka eya na bato mususu bakotaka na jekokwana akotaka kaka pour décor eya na bato mususu akotaka kaka po alanda décor do yenda zana azelaka vraiment programme ya jekoko azelaka vraiment programme ya série wana pourquoi parce que azelaka yango pona kaka décor eya pe na bato mususu atala yango kaka pona mama Kalunga eya pe na mutu mususu atala yango kado mutu na mutu aza na bafani na ye o fana otala eloko kaka pona mutu na ye aza na kati.
Alors, ce qui décor à mon akike, à ko jouer les sous-soutés, soit na saison 4 azate, tout à ko jouer les sous-soutés, est-ce que, et ça qui est important pour na décor, aya vraiment quoi no sango publiquement que, na ozalate, na jekoko partie 4, na ozalate, na osalate, est-ce que, et ça qui est important pour na décor, quoi no se nouvelle wana, na ba téléspectateurs, quoi no se nouvelle wana na réseaux sociaux. Yango bomona ba comédien ba obebanaka ebele. Ngalo ba toujours le linge sale se lave en famille. Quel que soit bozana problème. Quel que soit na ba famille okuto obota mobota mi tata moko mama moko mais omona peka bona kuzu moi problème ebimi. Boluki pe bobongisi esili. Donc partout au batu baza ba problème ezala kaka. Mais likolo bate tangu problème eza toluka ko bebisana, toluka ko sala na mabe, toluka ko bebisana surtout ba business. Po eloko wana loko ba jeko kwana ba sala ya ba business na bango. Ya ba business na bango. Donc mama Kalunga ami pesa po zara ya mama Kalunga nde na yo kaka. Mama Kalunga mi pesa vraiment corps et âme, ami pesa se sacrifia pona œuvre na yo wana ekende liboso. To mona rebimara série par série, to komi siko na 4e série. Donc, ebimaka, série par série, quand dans Zoloba, asalaka effort que abimisa ebele pour qu'en retour, yepe a gagné ebele. Alors, okoki jamais koya na live, oya kwa nose batu ke non, na ozalate, na oye, d'accord, loba ki yango boy, na zo erreur na sala ki ya kwa enregistrer. D'accord, alobaki nazo yebisa bino na ozalate bomona nga te na saison 4 jekoko bobenga nga te po botuna nga na ozalate boke kotuna voilà boke kotuna bango pourquoi na ozalate bobenga nga te botuna nga bokende kotuna bango eza déjà likambo moko o esonaki mabe na réseaux sociaux et ada likambo moko esonné très mal. Et ça déjà les campumoko est sonné ma bé. Ça montre que bozana barando. Et là qui sait que non boana barando. Et là qui sait que non côté mo boyo kani biente. Et là qui sait que non côté mo bobeba ni penza. Moi ma keleza moi ba mes attentes ça. Et là qui ça. Pourquoi et là qui ça parce que réponse il y a des corps na live. Et ça qui to côté. Ezaki kito kote bokende kotuna bango pourquoi na zate mais yo moko mutoyeli biso nouvelle na réseaux sociaux du coup batuni yo olobi bokende kotuna bango est-ce que muto tokoke kotuna ye mutayela ki biso nouvelle to yondo yeli biso nouvelle na réseaux sociaux monde ba comédien et à matata la famille. Ba comédien belé ba sila bandima te ke ba ko sila na vie. Ba to belé ba banda musala théâtre o lelo ba succès boya bango nzoto. Ba to belé ba banda musala théâtre o lelo ba sila ba koma par terre. Orgueil et foutarate. Bongisa evra muninga na yo ata ozate ata olongwe zela batu ba remarquer que ozate en ce moment là nde okoki ko expliquer peut-être saison 4 ngona ne bimite mais yo ye déjà ko yebisa biso na réseaux sociaux que na ozalate siko so mutu moka klikaka wana parce que yebi que décor azalaka. So mutu moka yaka kolandela ngo atala ngo po ebika kete décor azalaka mais yo ye déjà na réseaux sociaux oyede ya ko bebisa nyonso omonte ko bebiseli Kalunga clientèle toloba obomeli pe visibilité tika batu batala peut-être muta ko tala moni tableau liboso décor azate azeli tableau mi balé décor azate azeli tableau mi sato aoluka yeba. Boni ko bima avant kutu muto a lancé ata 4e épisode 4e série na ebwe. Bino bozalaka boyo mona ka bobebani. Décor batela succès na yo, succès ba géraka ngo.
Tala bando longwe na Belleville ozo yokana lisu penza tendengo zaki ko yokana bando longwa ki na Belleville olepo longwa na ndemo a calme me olongwa na ndemo boya calme te wana réseaux sociaux tout eyebi olongwa pena na ndenge mo boya calme te na ndenge mo boya kitoko te ça a créé beaucoup de problèmes. Lelo yokana lisu te kalozaki opelisa live bomoni tala bato ebele bayi na live. Mais lelo peut-être bato ba comment kota na ba live no ezaka buto alinga azwa matière. Muto aye pona koluka matière ayebi ke tena kota na vanda bande bandelti suka. Pona oluka matière. Eza kitoko te. Est-ce que mama Kalunga esika azali avandi ayoki likambo est-ce que ekosala e bien? Est-ce que Makalu akosepela? Kalunga place aza vanja yoki na eka ke non tala kutu décor aleka ki asali nini asali live alobi ke non na saison faux na saison 4 ya Jekoko ozala te ba ke kotuna mama Kalunga pourquoi ozala te bablo mo ebele kitoko te ba comédien grandissez-vous bokola eza na babilo muso tali moko lobi non eza important te. Beaucoup la ba comédien bo somba ta charisme Belvinga lo barabela la mama na charisme po ataba ofinga oyo kaete mayebi ke bafinga kae talikambo makolo poussière o fingela biso makolo poussière nazaki étonné omona na ambiance en tournage yemo pena vanja tali makolo na binzambe nanga bangungi ba oswanga na makolo poussière oyo ayebi yango ke bafinga kaye bongo matikala ko yate ke aya ko réagir na ba façon moko boye non po eza ndenge na ete atikala ko yate bozaka na motema bozaka na ba maturité bozalaka ba to ba benga binyo ba homme bozaka pe ba homme ya mobali obeti yango faux ndengo ye pena kopesa information na ebandeli boye Jekoko kutu nano eleki te obeti yango faux so ezaka peke opo mama Kalunga zo lekaka mikolo shebela wana pena obeti yango faux pona mama Kalunga bobanzi lelo te mama Kalunga a marraine na yo koto toyo mona problème ya ba papa na biso José de Londres kande boyebi internet na yebite na loba toujours Belleville boma nani na réseaux sociaux o biso nyonso toyebi te toyebaka te Belleville boma nani mutako ya na ye asali na ye ba video akumisi na ye babaku akumisi na ye sila bisal balobi na ye otika lomona commentaire mafinga te ke o famille bota azuna ye ka temps akekuna bandiko finga bandiko loba otika la komona te okotika la komona commentaire à bongo te. Mais c'est que moi je comprends pas c'est quoi. Ce qui mutoye kaka sali vidéo pour na kokumisa Belleville. Ce qui kaka muto sala ki vidéo moko songolo abandika kokumisa Belleville omona ka ba retomber ya makambo wana. Omona ka ba okomona kaka omona ka biso soto finga ma awa o finga ma pela même na ba TikTok o teka vidéo no poster Belleville omona nde ba oya ko finga wata na ba YouTube na biso ba finga ka biso l'occasion de rien musu poka o posta ki Belleville lelo tomoni papa na biso papa na biso José de Londres ayeko a féliciter akumisi ko toteka ya ko kumisa ya soki a féliciter kaka apesika Belleville ba félicitations bango baba di domaine ba yebi musalo banda lelo ti mukoyeso koya do baza bata maboke nde bobenga mo bata maboke ya lelo te ya kala ya babandi cassette José de Londres aye alobi na ye
azakine ouvert ya koloba ke non alingara belle vie encourageaka ye alingara musala na ye siko polémique ya nini po mutu ye moko talobi ke alingaka ba polémique te bozana tela bino vidéo wana boza bolanda vidéo wana s'il vous plaît la famille abonnez-vous commentez likez partagez telanga j'aime bien boza bolanda vidéo wana Firenze na profiter pe na pesa Belvi kandila patrona a biso Flair azali azolanda donc baza parmi ba fier na biso ya baleki na biso oyo bazo tombola bendele ya musala na biso faut soutenir bango valablement donc dio biso tozaka netre tozana millier ndeko oyo na pesi pe bote Belvi Kandi la patronne de Belvi TV donc on a joué pas de bébés sur le Congo. On a malé na GP mingi pas na ye na sisi ko jouer kitoko so ipe na parler na la kim na samuer au bon na restaurant na lengama Thompson mingi o ya Thompson na izali na ye na lié donc on a les qui na biso vraiment quoi bambo batumula gourmet déjà ça Thompson na batumula gourmet batumula gourmet na mato ba serso voilà quoi donc ezalaka bien soki ndeko no ya musala o bosala na ye musala ensemble o bonyokwa mine na ba souffrance akumisi musala na yo ezalaka bien ba José de Londres baza ba comédien kala na théâtre ba joua pe na ba belle vie kala mais so lelo tonton José de Londres na papa po ba ye ko féliciter belle vie Iza malamu baba kuku bolinga kate bato ba félicita ka sila po bo sepelaka tonton José lobi bien que azana ye muta ba polémique te azana ete ke o ngambo mais aye ko féliciter belle vie azo sala musala na ebisi bino ba féliciter ete belle vie azo koma ba film lo kwa koloka ba féliciter te mutu ya mayele o ba film bazo koma chaque jour ba féliciter belle vie te ba film kitoko oazo koma ba leçon morale ba leçon ya malamu ba film o batu bazozwa mutu atire leçon de vie ba film o ezo changer batu ba film o ezo kotisa batu ebele na dimension ya losambo boyebi film e ucho sila ya mon église elamusi batu na dimension ya losambo siko boli ba félicité te wana ba félicité ba ninga na ye baba ninga na ngalo baka inutile osala ka ba comparaison moko inutile boko olamba ndunda na matembele sika moko me epesa gu moko te boko olambi o alambi koto olambi ndunda kana même ndunda o lambi ka siko na formule o tango lukola mbango lisu na siko kaka o changer formule epesa gu moko te ba belle vie baba pièce rare baba pièce unique na lobato batelaka mutu ya mwana mwasi wana po ana mutu ekomaka film malunga so bandeko ne ba comédien kutu ya mibali baye banzimiye donc elakisaki bandeko ne pe ya basi ba o bayina ye banzimaka na bango ye na sa motema mais na public ba osala kwa bayina ye pour que non ba gagner affection ba gagner bolingo ba bakuku mais na sa motema bayebi que non belle vie aza meilleur belle vie aza meilleur je vous dis soki lelo ba président na bango ba chef na bango to ministre na bango alobi nini ke no apona muto akomaka ba comédien ba komaka film bien je vous dis belle vie azala parmi les premières nulle part ailleurs alors so papa po aye a féliciter ndeko na bango mwasi eze sengo atolinga belle vie te monango esengo na motema monango esengo na motema e oza malamu mingi ke otango en na motema mabe oya motema mabe non koko ki jamais koko tselango motema mabe na kati po bino bozaka na bolinga baloba so ezake baya po bayiki koloba nde na sila wana be monsieur salami bomoni kutu bango yo balobeli sila bango yo basali bwe non na sila
na Belleville bango tout baba comédien o babandaki musala esika moko o ba souffrir esika moko peut-être lelo destin de sali ke mutuna muta kende nesika na ye peut-être lelo ba réalité à vie nde sali ke mutuna muta kende nesika na ye peut-être lelo. Alors kala wana ya bakala bazalaka ensemble. Mais baloba deux personnes bako tambo lesika moko te so ba oyokana te. Tamie bakabwana. Bakabwani okoto ya kiasali makambune okoto ya kiasali makambune. Totika na kokota na ba makambu. Dans ce qui de l'eau José de Londres na papa po bakumisi ndeko na bango Belleville za sœur na bango na théâtre za petite sœur na bango bayebe sika bauti do baza bandeko bayebi esika bauti so bayeba féliciter musala muninga po bamoni peneke wi kuna pe travail eza. Alors yango penza toyako lobela na moya lelo toyako lobela likamba décor ilonga o asali mabe yako annoncer na réseaux sociaux que azasusu na cheko kote et toyako lobela likamba décor ilonga o asali mabe yako yela biso penza na réseaux sociaux pona ko yako lobake non na longwe na jekoko na saison 4 boromo na ngaite do pona ko kebisa déjà ba abonné na yeko kebisa déjà ba fan na yeke bokende kunate bokende bino kotala te ponga na zali sukuna te eza mawa mingi pona ba congolais alors merci beaucoup ceux zambali boso koti na chaîne na biso osabone commenter liker partager biso na Facebook partager biso na WhatsApp et puis partager biso na Messenger donc abonnez-vous commentez likez partagez bye. La santé n'a pas de prix, c'est pour cela nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tout le 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Xile Boteloa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous, nous sommes là. Et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeto.